la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 et le bomi musique na biso régime autre kolongo ya Kabila ya monte bomi musique na biso puisque azo mona bazo pirater biloko na biso mais ba kolandela te moko utiliser nzembo franco c'est un temps mo kombote jaloux mais nzembo na te kasi yana nzembo na yo te ite c'est nzembo na yo. Comment dire que nous disons moi qui toko et maman qui toko bato ba yo qui toko on dit tiens on a saleté ça t'a pas comme c'est nous demande ba jaloux Nzambeo na komituna kao Nzambeo na komituna kao Koko na biso ya kala ye na nie Yesu mwana Nzambe yende mondele Adamu na Eva bango se mindele ata yo moko papa Musa mobutu asali na mboko okobo yango Musa mobutu asali na mboko papa okobo yango unité nationale yo depuis les mobutu okomo ça se betaka Masasi neti ndenge nini nezologa Masasi ka guerre politique Balandia Info 16 Mbote Esika Bozali merci ndenge bopona chaîne na bino Info 16 pour pesa bino ba information au ezoleka na Kinshasa ezoleka na RDC en Afrique mobimba. Encore une fois de plus, merci. Et puis merci. Nous avons coupé ça na bateau, bazo ko s'abonner chaque fois. Vous continuez à s'abonner, vous s'abonner. Chaîne Nabino ya Bolo, chaîne Oya Boba Magama Lopitate, chaîne Oya Kate pour la kofinga ka bateau ko lubara chaque fois makambo mabe non. Chaîne Oyo ezali pour na kola kisaba Congolais bolingo kola kisama makambo zoleka na mboka na biso ya mabeto ya malamu, biso tozaka ka wala pour na ko dénoncer yango. Voilà. Mokolo na lelo nabi kebele ba non c'est okenda wapi nazali nzoto ningana ki mesiko yo sava tuyambi c'est les lwambo tokuta pe mikolo bele c'est les lwambo naye tokobeta kosola tokomeka kosola makambo oyo etali musique na biso tokolobela musique ya kala tokolobela musique ya lelo bakilelo bayinini nyonso oyo bino nyonso bolingi boyoka pour la musique na biso okoyoka ya molelo na to ko taper mo muke l'actualité na biso na makambo zo karango pour ya ngo pene pa na biso na tabate photo lo bela mboka na yango na ko pesa Mbote Esika ya zali Mbote sele lwambo Mbote Info 16 bonne santé na monde santé c'est normal malgré moi volé même pour battre nous va déclarer déjà volé malgré au Tigaki tout puissant au jazz le colonel a $20 c'est pour bon oyo au Tigaki tout puissant au jazz photo que yo zango si on nous on ya ngamo ya yo ngamo ozo déjà la Chine bande parce que bande la minute yo album mais à niveau nini toujours travailler la minute yo comme ndenge yo ngoki kodinga na image nazokende voilà balandi ya Info 16 bazo landa yo bazo yo kapé makambo to la raila yo c'est le long autant autoloki yo boye autoloki poza pe parmi bambiaka ya musique na biso to na ngobete malgré besoin qui chance au sala makombo ya makasi terrain musique eza na bino la makina c'est le long différence nini ezali entre musique na bino ya kala do ba odemba na bino ya kala na musique ya lelo surtout ni tout ça la différence à quoi ça
Bon, ce qu'on est bien. La différence que c'est la musique. Mais, la musique, soi-disant, on va bailler les lots. On va dire, moi chance. On va soit dans on va bailler les lots. C'est un monde. La musique, on va vivre Joski, qui est ce diambo, Diato Lukoki, Nyoka Longo, banane tout ça. Papa Wemba, Azan a succès. Azan a succès, mais autant de ma comme vieux Joski devant la Barumbo. Vieux qui s'est dans mon Ngiringi. Vieux d'être dans la commune de Kinshasa. Mais au commun, il y a un passionné, Ziki, dans ma colonne, bateau tarek. Parce qu'il peut faire, mais monsieur, le choix disait, monsieur, où est le fier de Bénin, mais elle a comment la musique. Bétanzembo n'a pas été le moment. On a utilisé le langage franco, a utilisé le mot ya taboulé, a utilisé le mot ya boji bojian, a utilisé le mot ya zaïko, a utilisé le mot ya rochero aux autres. Mais il y a ça, il ne connaît pas rochero dans la guitare musicien. Aux autres, pour bango rochero franco, les vieux de première génération, et qui deuxième génération avait calé. Tant que bango yaki mobimba et simba qui musique na biso et musique et maki banda et mi poto tout ça pour ngamoko na mona yango musique les bimi banda aujourd'hui les aïeux bougent ni boya le chose de bazoto mo mi tuka et puis ba via kala ye bango bien que ba tata wana bazé ko tama na voiture ya sika ba sachet hein aki on soit na Sejac soit na Peugeot na Peugeot Zaïre soit wapi mais bon les autres ne sont pas gamba il y a occasion na poto ou ya bandi ko benda tout ça ba bien ba denda kité mais bazo bimisa musique ya solo bon musique ezate musique ezate musique ezate so totali ba fallait pourquoi totali ba faire rigola bazo bouger pe monde si ngokoloba ba faire rigola na ba fallait pour pande ba bouger monde musique ezate et musique ezate maloba musique ekobenda moto ozo non biko ba moko utiliser nzembo franco tonzo fallait c'est tena tena ngombo jaloux mais nzembo ngete kasiana nzembo na yote ite c'est nzembo na yo comment dire que moi aujourd'hui nzembo kitoko ba e mama kitoko ba to ba yo kitoko on va dire que on va saleté c'était pas comme ça c'est nzembo na ba jaloux moi si ayebaka sima soki ozalaki kolinga ye bageste azalaki kosala donc toza koyoka interne azoloba non jaloux nzembo kote kitoko okende kota buzoba na papa non depuis okanda tango ngapesanga kanda soki nazalaki mwana franco mais nabimela moto wana ngana betata bambata mais nga nayebi ke asololaki na famille ya franco lombo bakedi azomwa morceau wana aka osololi mon cher nzembo ya kitoko moto kofi nsima lombo mpe asonami vi aza shute akuta yo ozobebisa nzembo na ye mais akofinga ngo bafingaka te onoli seigneur yoso nzembo akuta kitoko oyembami kitoko non mwasi ayebaka nsima ye soki ozalaki kolinga ye bageste azalaki mpe moto aza kobabiki tokande vi alobi ezoteya moto nanzembo otia jaloux singa biso nde bapeti ya bato wana biso nde bapeti ya bafranco bapeti ya barochero bapeti ya bajoski bapeti ya baozoka bino bavie na bino bazali biso bavie na biso bango ntango oyebi selo bavie na nga na kolinga yo te biso nde bapeti ya bafranco bapeti ya bajoski bapeti ya bantesa bapeti ya bakese diambo bapeti ya barochero bapeti ya banyoka longo bosiko yo outi soki wapi obandi kotia makambo mabe na nzembo nga na kolingo te mais Fabrigas Pazomo ndambo ya Pepe Kale atia na kati ya rumba na ye notre cause juste tokolonga atia yango me bolobela yango te quand même non plus na cinquième émission te c'est comme émission pour bango batika pour ba vient to atina bango za ba musicien te batika pour biso to travailler o kamati biso ba Clovis Keto ba to se belé to travailler so to travailler penza biso ba Clovis wana banani to travailler
jamais comment tu joues la musique, tu non, tu travailles à pensa. Tant que les artistes, c'est travailler. Travailler. Pour l'année 2016, ceux qui ont fait une mon et il y a papa et mateur à Bosi, au Colobelanga. Au Colobelanga. Il faut qu'on a contacté avec les petits. Les musiciens, les musiciens, et ça bien été. Bah viens ma toitine d'amis nous avons musicien té. Quand on a musique, vous avez ma casse dans votre travail. Vous avez ma casse dans votre travail. Est-ce que oui les autres salariés ils ont jalousie? Des jamais, n'a jamais douté. N'a jamais douté. N'a jamais douté que non. On a la ligne à terre, on tombe sur le kitoko. Ozo, il vous a kitoko, ça kitoko. On a Joan Zemba Muto nanya au personnel personne qui okufa nani bassiste ya BC Général. Bassiste. Sunda Bass. Et là on a ça qui libéré. Oh, Nzembo na linga kanguma kasi Nzembo. Utsuza ubeta. De la fin de la chaîne de tout. C'est un artiste. Au comment Nzembo yo. Ngai na dani na ngai yo na dani ko. Azuluba. Alobi. Ça qui toko. N'a singa ba mission soit déjà siga qui lelo. Va travailler. Va travailler. Mas a bicho do travailler. Bicho na Clovis do travailler. Bicho na Clovis ba petit maïko. Banane bicho do travailler. Do travailler ba j'attends trop bimisa manzemo ba koyo na bicho. Donc si vous autres comprenez bien yo lingi conflit de génération ezalate. Donc mutuna mutu ayemba oyo ye moko a composé to oyo ye moko a sombi to oyo ye moko a travailler. Voilà. N'a conflit de génération. Mais est-ce que tout le monde a fait Michael Jackson, Jean-Marc Rousseau, il y a Bateau, il y a Malou Di Pamo, et les Masolo la paix, ils ont la garantie. Masolo la paix. Quand Michael est connu, il y a un macosa. Viens foutre ça gagne. À foutre ça gagne. Ti Michael a confié à très souvent que je vais me faire. Et ça va bien été. C'est le qu'on a eu, on a dit. So faire nenga beta odemba po ya beta pena odemba. Je sais que pour petit ça faire a beta sous odemba. Non, faire je beta odemba alors créer dans Nzembo naït. Azo composer dans Nzembo naït. Ozo. Azo beta odemba. Bon on peut que non odemba. Kolo odemba za franco. Ozo. Kolo odemba eza franco. Mais franco na vienani vie de wayon. Il y a un bokilo. Mais tant que ma mission ne pas de c'est Kim Bantou. Parce que Verki, ça veut dire qu'il y a un Odemba qui est mon nom à ma tête. Avec que c'est VV. On a dit dans la VV. Alors il y a Odemba qui est de oui, oh mon école Odemba. Mais c'est que yo joue une zemba mon bimba. On va dire que baby sango jaloux. Non. Mais qui on a fait un composé de Zembo. Baïni était déjà jaloux contre l'été. Tout le bien d'un artiste, il faut que vous soyez capable. Composer et ça, c'est comme on peut cotiser Malobaya bateau, tout ça. Nous avons fait Joski Wana. Azan a succès, mais autant moyen de Makolo. Alors nous Barumbuti. Yo fallait attendre na makolo et scandale aussi. To éviter ce qu'il fallait attendre les deux opérations na Gambela wana fallait attendre la makolo tia bimana na ba force wana éviter. To éviter attendre makolo plus déjà monde peut échanger. Mais tu vas pas comme libérer. Sur mon tout. Na éviter avec yo attendre makolo té. C'est là qui wana. Trio majesty. Sur ba solution. Tant que monsieur VV. Tant que nous VV. Bon besoin de conseil ma colonie. Donc vieux Mario et pas le Itaga plateau. Vedi ba musicien on va dire quand ça souki. Ba vieux wana. Quand on dit comme so mon comment je ne pas artiste et ba ni le loté. Ba vieux Mario ba to ba ni comme souki. Ba vieux Jeskin, vieux Sapoul. So ni kende na couleur Sapoul na bandane. On va vieux Sapoul là na no malitoi. Moi, il faut que ça soit un peu.
te ezala nango déjà inter atamboli na cheval te eza sika te vie mole tambwe saxophone sa soliso tango sala le c'est sakayosa atamboli na cheval biso ebika wera non yete vie mole tambwe atamboli na cheval na en 1970 71 cette année comme ça avec l'orchestre Sakayosa na kipanye Sakayosa na kominanga mandola lo banzole oyo ndeso orchestre wana quand l'orchestre wana l'idée de l'orchestre wana ndata na cheval mte a été une victoire na cheval yo ni senga bite cheval to ma cheval ils ont combattu de ce to comprendre bien les lots ba musiciens na biso to lo ba oyo babimi bimisika baosala bawebe wote yena ko tipo selo leonete ba bina file oyo baosala rien ko selo monte abosala loko soki ya composer loko na ye so composer loko na ye ozo so c'est loko na ye oyo zala ka te bien sali peut-être ça est bien peut-être travailler to bita mbo monsieur kwa zala ngo bino boye bite sekeli ya mutema tuzo il y a mon coup. Qu'est-ce que tu travailles? Ils ont 3, 4, 5, 6, 7, 7, on va nous faire là. Nous avons fait pour une émission où on a vu déjà qu'il y a des réactions pour les ébélés. Pour ébélés, ça y est que non, les aboyés, bana wana, bango batu moli musique na biso. Batu moli musique libanaise ba franco. Ba franco ba taboulay ba verkis hein kende na Italie na Europe en espace na Schengen on a joué na sève pour le moment kende on ndinga nzembo na komituna que ça filé en Europe nzambe on a komituna kao waya verkis kende on Europe on ndinga nzembo ba mindere bezo kunsa mindere tout le monde a na ye tu remixé na nanda ki on voilà moi pas d'ailleurs menacé nero oui bana ba menacé oh mais ko pega non nzembo wana mapepenza mais parce que nzembo ça nini ba pour ce monde utapi est-ce que tu vois que tout le monde a morceau nzambe na komituna kao nzambe na komituna kao koko na biso ya kala ye nani yezu mwana nzambe yende mondele adamu na eva bango semindele bapostolo nyonso bango semindele mpona nini nzambe zozo donc bavione bamisi musique libanda batata wana nde bamisi musique libanda koyaki abiki obisrandel te batata wana ba franco dozoka penza l'Afrique bouge batata wana nde bakale Jeff hein est-ce que musique il peut politique il peut échouer comme rôle moko na kati ya musique na biso politique non musique nde joue rôle na kati ya politique expliquez-nous puisque ceux qui politique ça va bien en moka moi comme pire moi comme malin non mutu ya politicien tout ça mais ceux qui va mission bazali ba mission nzembo ça succès et face à la maquille la musique et puis ça moi vitamine la musique mais et puis ça moi vitamine na politique ozoka moi politicien a ba uti na ba nyina bango pa ba kena na terrasse tout ça soit na ba amna ta mo ke dit nzembo na bona bale les hommes ici ozoka musique et joue na casse mais c'est comme si les lots les politiques nous comment qu'on la musique pour au moins à moto moko to yebiye ke utaki koyiba mbongo ya leta on a bino ba musicien bozo komisaye bosale de nzembo za malamu mais biso nyo to yebika yibaki eza mission donc tu nous dans l'ensemble mais na biso il faut otala côté une comme ça bango jamais pu sortir au Kidja comme ça peut-être quoi a dit qu'il va dire auto population au commissariat oui comme ça la politicien te l'homme yembela auto Mobutu azoni yokola biso na dictature mais l'homme yembela nzembo bimba
Il y a plus de candidats, Mobutu c'est. Non, on a campagne. On a pour ça campagne. Tous à la sincère, tous à la franc. Ingratitude est tout bon. Papa, attends, yomoko papa. Moussa Mobutu c'est un mboko. Moussa Mobutu c'est un mboko papa. Unité nationale. Yo depuis les Mobutu, comment ça se fait? Ça c'est une mais c'est que la guerre politique. Non, ils ont arrêté. Ah, papa, maréchal. Alors, en tout cas, ça m'a dit que non, mais ça c'est quelque part. Ah bon? Quand on a bouton de déploiement, 31 brigades de bandits. Déploiement dit. Non, parce que je suis plus bâton de bois dans les endroits. Et les 31 brigades de 7 ans, bah, qui va faire un batouana, putain, ndolo. Parce que peut-être qu'on a niveau au sécurité. Nous tout attention. On a attendu on a été les loups. Parce qu'elle est très proche à OK Jazz. Pour Banoli non. Bon, si on est besoin, on est besoin bien. Au moins Luambo. Franco Mobutu est fanatique à Franco numéro 0. Au carré, au fanatique à Franco, on a Mobutu Vanda. Oui, le pont va Mobutu. La cabale. Sokati Bokassa. Au cas où ça, comme ça, troisième passé ou quatrième passé comme ça. Et le. Mobutu, le pont va Mobutu Yango. Wana. Et puis, à ça, dans le journal. On va te Ndambo. On va te Ndambo. Mobutu Sokoti, Mobutu est fanatique à Franco. On a un journal d'avenir. Na ville de boulevard. Sokoti Moussala, on a OK Jazz et Zobeta na Itaga. On n'a pas comment on a musulman. Mosquée. Non, mosquée Itaga au continent. Nous sommes pas comment comisa comico Verouana. Et comment a bureau anani. Et comment a bureau Mandranel Tanz, bureau politique. Donc wana OK bari wana. Et pas OK Jazz azo comme OK Jazz wana. Quand on a qui groupe Ningisa. Ozo. Quand on a groupe Ningisa. Alors Mobutu Sokoti Musala OK Jazz ako beta wana. OK Jazz ako beta wana. So Mobutu Musala na velo na e. Wana mo benye Jeff. Sokoti Musala koti na ba. Oka Franco dit oh Jeff bloqué vélo comme ça vélo et la smananga yao. Yo tia tout na yo. Parce que ça kuna bazombela masanga bazobina ozoka. Alors Mobutu a Jeff premier Mobutu benani Franco a ressemblé Mobutu première bière deuxième bière troisième bière général tant on a Mobutu Franco général Franco tant on a Franco général Franco ah général en tout cas coquille sur le bâti sur le coin de la vélote mais général et pas non qu'on a bien il faut il y a au Kauka pour qu'on a ça qui a l'autre et si là qui Franco a dit qu'on peut ça Mobutu mbongo provision en date. Ah, c'est là les choses. Non, mais ça peut ça. Non. Les choses ce bateau vous allez mettre là. Mobutu a dit qu'on bête Franco Matol. Attends, il dit Matol. Petit naïf. Non, Franco a dit fanatique naïf. Il y a fanatique à Franco. Mais au lieu que Franco bête Matol pas Mobutu n'a pas bête Matol. On a présidenté. On a journaliste. On a sur une troisième bière générale. Donc on a vu le qui t'a bouillé plateau, m'a bouillé comment ça soute il y a au Kauka. Moi il y a au Kauka nakala, il y a au Kauka tra kakuna tout ça qui a son monde et s'il y a quand Franco bisi mbongo. Ah Jeff. Donc Mobutu a dit à Matolo nakala. Non, fanatique à Franco. Alors, tant que vous avez le pouvoir, en 65, il y a eu Singapour, il y a eu c'est nous qui avons gagné. Oh, il y a un peu de monde gagné, maintenant, on a eu le pouvoir en 65. Ok,
Ozo. Mon de Kounani Franco, Missinzem a voté vert. Pour un peu les acas sévères. Un peu l'autre sévère. Pour un peu les coups qui n'a qui s'engagne. Tango, ailleurs, on va former un père, va créer un père. Ozo, va créer un père. Alors, on peut aussi voter vert. Pas. Avec le commissariat, dans le bino député, bino candidat. Bino candidat, Congo ezali na trois couleurs, tant que Zaïre te Congo. Voilà Congo. Oui, voilà Congo Zaïre Congo. Comment Zaïre en 1971, 71, 72, 73. N'est-ce pas comme Zaïre? Ozo. Avec comme ça. Tolanda nzela moko. Tola kisa mobutu tolingi kimia pererererere. 100% toko voté lisusu ndenge to voté yena conscience ozoka. Donc ba perna ba travail mingi na mboko ozoka ba franco ba tabouler ba kali Jeff ba travailler tout na mboko. Donc c'est lui wana pe piraterie ça la kité ya permettre bango bazana bambongo na bango toboité biso pe photo pe sa musique qui mais si, au moins, c'est quoi pour le moment son excellent président Fachi, à l'objet de soit à l'imi soit à la culture, donc, attache pour oui. Mais pour la Yobena, pour tout à l'heure, toujours 5 ans politique, il a musique. Oui. Toujours 5 ans. Pour la Yosiko. Nini bomi pena musique, il a fait bomi à Obenez, quand on commence là-bas, il doit retrouver pour réclamer. Et le musique na biso régime oti kolonga ya Kabila ya monte bomi musique na biso puisque azomo ne bazo pirater biloko na biso mais ba kolandela te le monde tozaki pirater ezaki mais aza kolandela yango azo pesa bi bomi na biloko wana kenga na bato wana régime oyo bomi musique eza régime oyo oti kolongwa et les sauter ceux qui sont musiciens nous n'a jamais reconnaissant Joseph Kabila. Nous avons reconnaissant à chaque fois Joseph Kabila a obenga ba musicien tout ça la ligne pour la bino tout ça la ligne pour la musique. Bino mamba musicien vous avez qui ba musicien sur quelque chose ngana teka ba voiture nazali sur la voiture otambola na ngote ba musicien sur keyono c'est la biso studio musicien sur keyono ndeza pour pesa biso ba mbongo quelque part déjà bino moko te Joseph akozala azali na volonté wana mais bino moko on dirait pe kokabwana na bino pe sali ke bokita makasi omoni elo ozali wana et pas mout balanga jonza yaki mais mout jouer de musique ozo mout jouer de musique pour ce de ça yo biso lelo et comment il va te théâtre on y est bien et comment il va te théâtre na vraiment ya ya comédie avec yo bande on a fait musicien ba tirer sur betoli ya nano pour bango ba ya ki mini est-ce que ça na vient na masumo ah oui autant comme on est autant comme on est il monte comme on est et ça raté mais bilo pe bolia ki mingi ba c'est là ba chapar ke ba ni non bien mais chapar c'est bon mais chapar qui a bisoté mais chez eux ba là il y a quelques groupes dans tout le monde boyer mais c'est pas comment la musique c'est place déjà où est la zali ba match la moi la profit vie nani ya zaiko vie jusar banani tout déjà musique c'est batira kinzi raté batira kinzi na robaté vie ya zaiko batira kinzi na robaté batira kinzi na robaté tabule pa kenda kuna veli sio kenda kuna ko kawa oh yali ngi machine na nza maka mtoko kwa ya mwana hivi bakene musika te bavita bavya balobi balobi ya zonga bango musika te obi bato bazaki ba rassembler na musique bakenda kenda bango nyonso tuteka na mutu moko
Verkis tu balobela ke yim zaliaka bato bambongo yo qui rassemblait. Viens hasard rassemblé au sénateur. Moi je l'antimbo. Non, moi je l'antimbo c'est quoi? Yo vous avez oublié au Nyambongo. Mais on pense à tout au 500 bateaux. Vous voyez? Donc ce cas de Verkis accueilli, bien bon bien accueilli. Si tu as pas utilisé. Le monde a fait une option ça musicien. Pour génération aussi quand même. La génération où il y a ma case il y a ma bé. Oyo ba monsieur lo lendo ba yoka na kate o na ba so na kate o no ba pesa na mbote te so kano mais ba vie wana ba vie ba na ba guerre na bango mais okuta Verkis na fa ko so na bango okuta franco na table ko so na bango bazana na ba guerre na bango mais jamais comment te ba vie ba c'est pas la division ngunza po franco na franco table ngunza ngunza boni yo mo na tene na téléphone général Nazali, ma vie va être ensemble. Au cours de la vie, je sais, tout niveau de ça, mais non, ma vie, après ça, ma vie, on va commencer à faire ça. Donc, musique, enfin, et puis pour la génération, mais il y a une émission, on va ce qui est là, oui, votre ministre de la Culture et Art, nous avons un rapport, oui, au Sangi Sabino, les a confié le média. Non, on avait le Guanate. Non, on avait le Guanate. Non, on avait le Guanate, on a boutique à peu pour le Bayamuti. On va peut-être New Kalong. New Kalong, c'est New Kalong, on va descendre à Franco. Ok, style Zaiko Bedak. Bedak style négo succès. N'a tout ça. Style n'a pas style Wana à Betaka. Style négo succès, il va Marie Marie. Ndeze quoi Betaka. Ozo, nous bango baza ba petit ba vie wana. Ozo kango, tant ba vient ba jouer musique bango baza kolanda ka bango. Ba jouer bango ti. Lelo. Ba ouais, lelo na ngana. Il va confier. Ah, autant de mots. Bah tu as un problème kaka. Il va gibber. Bah tu as un problème kaka. Gibber là, tu as un problème kaka. Tu as un problème kaka. Oh, c'est pas ça bouillé. Bah viens baza qui boite. Bah viens baza qui okuta tant au franco ça vivant. Okuta franco te mi libanda wana. Nene toi. Comment te mona? Azola soit kamunde na ye. Le boya lelo. Pour lelo libanda. Na star. Na zaki puster azaki star le franco. Na bo baza lelo. Azati. Okuta tabla temina. Atemi na wana na dima. Osoka na seben wana. Atemi awuli nguba na ye. Toi zobita dame na ye. Nazigida wana na dima wana. Tobe watu benga ndako le point tobe na seben. Oso. Donc basé ba vie moko donc mpona nga na mona qu'on dirait natika na mutu moko ti. Nga na vana pemena ba vie wana. Na ba vie wana ba vie moko bon. Pété, c'est tout à voler là. Pété yaka. Kende ko sombe nga ilipo ya nani ça dit ça na ngubo ya chaplain. Ngubo ya chaplain. Oya mboma yo kalinga wana. To vie ilo Pablo. C'est vrai. Yena na ngubo ya chaplain na lipo ozomo. Oda. PDG ngubo ya tata vous avez petit ngubo ya chaplain na lipa. Pablo tini otini belé. C'est le mal, c'est le bébé. Ozomo. To bien. Il va arriver sans terroir. Basta na makasi. Bato ba bémission. Dis ça Verkis a côté na francoté. La table là. Na maison VV. Ba mission na bimio. Ba orchestre na bimio. De Verkis musique orchestre belé. Et belé Verkis tata wana. Tout le monde te dit comme Babazo gagne dans autre donne dans autre film. C'est Verkis hein. Verkis a musique musicien est belé. Et belé pour que c'est belé. Ouais bah bimisa ba Victoria mais ba wengete dame. Oh Verkis ça bimisa. Premier nom ya wenge wapi? Mulolo. Vevete. Maison Vevete. Mulolo. Oh. Papa, Verkis on a salé Moussala. Asali Moussa tata wana ngo nzambe abatela biso ye to mona makaye
asali mosala nasali mosala mais dernièrement tolobaki ke na makambo ya association na bino ya bamusicien imiko atikaki poste Blaise Bula kamba bino ye moko mpe kaka keye apres azongi ono bazongisela ye poste na ye donc relève ekozala te kaka bavie wana nde tomesana komona bakengo na politique apres tomona mpe kaka baverkis kaka baproducteur bato mosusu bakozala baproducteur te abaki non nati nakei nakozonga nasonge masesi nakozonga natika motu moko atala konation na ye atikelinga ntango aye zongisa poste bato bakenda na élection sabato zongisa te zela nalobi donc génération oyo ya sika ekosala mosala te foka bapapa wana ndeka basalaka bapapa wana kaka basalaka bakosala bango bakosala bango papa bataka pete akoli mezala motu mai otikele toza bato mosusu c'est un bon artiste mais azwaki chef na kati ya orchestre te ozo azwaka poste na kati ya orchestre te mpona nini bata mai trop awagere te awadirige bato yalimo elingi batika mpo oza boye nde komano ozo nde bavie wana basali kiamwanga na mateta asali yo moko oyebi vi asali voilà donc même tabula ntango azali na bese tellement tabula azali na bese akikolela verkis Georges bon a été les gens président yakobimisa yaka Mazé c'est tabulé Mazé kitoko etongi yo nzoto maage namona moto nini nameka na yo te okamati mpe velongo ngai mwana mama bolingo eboyi nzoto mbilabele ntango mbilabele abandi na frisa nzema mpe velongo c'est verkis hein c'est verkis moto ayedizaki rochero président bese moye président misaka ayedaki tina bavie na ye ozo donc faut koloba bolama motu ngaka teka bika oyo te batata wana batravailla biso tokobima makasi soki tolandi nzela na bango tozomona ndele bango tokomona ndele na mboka oyo bato ya makasi bazalaki te bike biso non mais sikoyo toza na lisolo moko ke verkis ya mwanga na ye banda kosinise bato bacontrat a vie ata yo moko contrat ya vino mobima bon wana nde ezaki erreur wana ezaki erreur na bato bazali kosine bacontrat wana bazali kelaka clare te mais à part wana via limisaki oyo yakotere bien donc contrat vie wana loke yo ozala so eloko kobénéficie keye kaka bango eke tobali mpe moto akomi bamusicien quand même bon toyeba ezali mpe faut toya biso mo bacompositeur yo nde osigné contrat à vie mpona yoka ti ekomaka ke vie nange evoloko esika azali na yolo napesi mbote evoloko ya koboya contrat wana na télévision mbala moko alobi kobanda lelo contrat oyo ekufi ata miyebevolonga te veni bongo bandaki yango veni bongo abandi kote baproduit na ye na Glen musique tomgongo vie tomoni kasete mo na marché na sombaka vie kasi nasombi kasete nani ya lipo Glen musique vie atali lipo vie ayi moto yango abengi ya telefone yo bona ote bakonzongo wate anayebeni bonayaka awa badista na vie vie achatika makambo wana bakonta na vie wana alibera biloko babato nyonso oyo azwaki
Voilà, bandeko balandi na lobara émission oyo eza moi parti pour tout ça mona mokolo moko mais to bando lobela ngo malembe to bana kozande balobi tozwi ki lelo nde bobenga ngo tozwi lisusu ki kala to meka kotala wapi oyo bomi wapi oyo bongisi et vous allez peu bien para bino bato bozola na émission oyo botindela biso ba betuna botindela biso pe ba encouragement ba place tout ça li moi erreur pe bo meka ko corriger pour tous ala en communion ensemble na émission ekenda kamala et surtout bato balongo kala surtout ba balongo kala voilà les autres kendaki moi en désordre de ramasser mais na bolinga émission ezoya to banda kaka kolobela nano ok jazz uti wapi ti et comme place oyo to kombe wana to kosala ko na émission na biso oyo ezali koya to kolobela kaka ok jazz mais émission mosusu pe to kosimba kaka VV tina sukala ko voilà c'est les lois moto comme pratiquement na suka ya émission na biso et comme ngwana ni na kopesa mbote na baremese mape eloko moko soko sana ikoloba occasion ya ko ya koloba ya bon na boste ko de moto na boste ka mbote bon bien je te connais de to ba mususu voilà bon na pesi mbote na père spirituel na Richard Madeka. Mon père spirituel Richard Madeka, mbote belé baleki na nga pesa ba mbote, maman na nga pesa ye mbote. Na pesi mbote na maman na nga lisusu Liliane Assoumani. Na kati Washington. Na honorable Patrick Valencio. Kati Washington. Honorable. Na c'est là qui téléphone na nga na téléphone te. Même sa maman na nga Liliane atna téléphone te. De moi, tu sois dans WhatsApp, donc il n'a pas besoin de téléphone, Android. Et comme il y a un banque, pardon, tu attends une agence. Une agence, et pardon. L'ambert de Paris, la scène là. Quand on m'a tombé, maman n'a Liliane. Pardon, maman. Bon, on a fait si mot, vient en Gaï, quand on y boum. On a fait Paris. On a fait si mot, vient en Gaï, bientôt du cop. Na kati ya Anvers na pesi mbote na vient na ngai je suis qui a beaucoup de matonge azola na ngai na pesi mbote na vient na ngai belé bazana poto papa Noël ba vie dizi manzeku na pesi mbote bango bango tout mais maman Liliane Assoumani pardon téléphone maman na honorable Patrick Valencio pour te sauver na WhatsApp na posa ya Android tindanga nguna agence Lambert de Paris ezaka simana na matonga kawana donc numéro na téléphone et ali 090 33 10 789 090 33 10 789 mama tindango pardon soko tindango komo ngai pot nango bien komo ngai Fariala Selika Toussaint pardon maman Liliane pardon voilà si quoi yo poto culturel na biso ouais autant ngiloka ba musicien au bana succès ce qui conseille au pesa ba bato culturel et ça conseille au pesa conseil ni au pesa bina filé Ferré Fali Fabregas Duplique c'est le Scrum nani on a petit peu de négliger là on va obéter va couper des calais va jouer ma place on négliger peu tout négliger voilà ce qu'on conseille bah on se négliger voilà conseil ni on va y ça va bon pour faire la petite faire on a petit non alinga le bona kufa ngapi na linga mingi fali ya petit non na linga kai mingi non to soa ne boité mais na linga kai mais na osina musique pour que bien zana botoska pas bakulutu zana botosi pas bakulutu ke bana basi ya bato
surtout on bon manque moto quitte ça moto que bana basi ya bato ezate ka bato so posant un succès allez au banda ko ko tabila nyo sauté na tangi mingi fali na feri o nyo sokuna donc e ko tangi sokuna mais mi balé wana ba on ko sanction conseil boto c'est pas kulutu que bana basi ya bato c'est ça la vie et ça la carte 10 commandements bon banzembo bato bon va travailler kaka jusque là na ba travailler là te nyonso na album nyonso bazala no batravaka na bango no bakati kabiki touché kuna bola te vanda mutu soyo penza mutu soyo mais on peut composer les capables de composer penza mutu soyo pas aller mon récit au ko nga pe vie mon ko vie tala na place oyo na bona ça voilà le lobani no boyi ko le rapport depuis général de Fawa Zongia azape parmi ba grand oui c'est un grand le lobani no boyi ko le ba so ya zolanda yo boyi ko yebisa ye de quoi Zongia wa ko sentir bon nous on vient dans des femmes tout le monde vie na zo kayote vie bando zo na zo kayote na yo kakayo mais si ko dans des projets na zo kayote vie kaso mo kala mo place ozali vie olali vie olali la mo place ozali vie ça bloco ça ka ba itachi amo forcé o bloco wana ba amo scolaire zongi c'est ce bloco ko vie to za na posa no makasi ozaki libana to zaki ko lela matumo to mo ko si ko matumo na zo bi so mo vie pardon zongi la paternité za travailler ba itachi ba amo scolaire yo ça va travailler na yo na vie to linga ko makasi ozali moko na kati ya bambiaka donc merci beaucoup. Voilà, tokomi na suka ya émission biso bote na papa qui est diwana na pesi na kati ya France pe famille qui est di mobimba mama na biso bana nyoso na pesi bino mbote frère Richard Madeka esikozali na pesi mbote na bandeko nyoso oyo balandi biso oyo na otanga bakombo te ba misusu bakombo el moko ebunga batante aussi cette émission bakombo ye bolimbisa mais na pesi bino nyoso mbote bosabone na émission oyo na kosenga botinda ba question na bino to kosala kaka émission par rapport ya ndenge OK Jazz ebotamaki pe makambo nini OK Jazz esali après to kobanda kosimba orchestre moko ya poto ou bien oyo ya munene oyo bimisi bato to kosimba moko ti bokomesana na émission oyo do invité na biso na émission banosala kaka c'est lwambo oyende moto ayebi mwa matière wana makasi na sima caméra ezalaki dama pardon na ma mutasimbela ki biso caméra esika zali mbote na ye to pesi isusu mbote na bato nyonso oyo ya Info 16 équipe mo bato pesi bino mbote botika malamu to moni ko ezali koya ciao. La vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,